Machiavelli Records Studio. Buffiago. Hey. Cani del Sol. Aha, yeah. Pona nini kokanyisela moninga no mabe. Pona nini konyokola motema motolingaka ye. Bebe nanga ya motema ye. Moninga nanga na bampiaka ye. Lipasa papa nangai. Kumanyo soyanga. Bebe oh, bebe oh, bebe oh, bebe oh. Dis-moi pour la vie. Bebe oh, bebe oh, bebe oh, bebe oh. I know Tinati. I love you today. I love you tomorrow. I love you forever. Me and you together. Uzonyo samuli motema pima bantu nangai. Uzo ya loti sakangata na zotala muluma wanie bebe wanie nazokunda nazosila chine kina tala muluma wanie bebe wanie nazokunda nazosila chine tala muluma wanie bebe wanie nazokunda nazosila chine kina. Papa, allez, allez. Les gens vous manquez de respecter, pas beaucoup de grand frère nayo. Le belaye, papa. Mais ma bêtise, moi je ne tombe pas. Papa, papa. Je suis responsable. Non, il t'attend au bimbo, il t'attend au bimbo, il a permité. S'il y a un problème, il faut me mango et Sabino. Masa Mosa Bololé. Ninga, n'a bien, Mosa Bololé. Nasa Tatanaye. Ndenge dongi yo baliye yo mwana na yo mwana na ngai na sentaki awo oyanga si ngana senti problème amenyanga ko appareil là c'est normal non c'est pas normal ça ngana senti awo ogangela ngate ogangela ngate ogangela ngate parce que vous avez on sait pas tala kumba yale pardon hein donc vous soyez naté mais zala mutu zala na nazani ya matin na mutu. Et puis je n'ai pas de si la réponse. Il y a des gens qui ont beaucoup de vie. Vous rembourser la réponse. Zalamu. Vie à Mukibe Bakanikola moi si. Ndengba lubaka isika wani za lipambo ni. Isika wanaka kipae kubebila. Isika wanapeka comme so azolela. Ezo. Je vous dis que la moi cité. Ozi moi si. On laisse ça. Dis-le. Ozi moi si gas nazo kun ozi moi si. Ozani. Nini ko? Ozani. Ozani. Yo. Beta, beta. Hein? Obosani. Obeta ngai. Yo, obeta ngai. Dis-le. Obeta ngai. Obeta ngai. Allez, bon. Beta ngai. Beta ngai. Beta ngai. Est-ce que vous avez tata muta malade? Yo. Ah, kota. Kota kuna. Yo mdoti na. Kota kuna. Yo mdoti sana. Kota kuna. Tala boya kubumanga pamba. Yom dozo bebisa ye. Pharmacie za wapi na kemerakisi. Attention c'est maté. Aïe, pharmacie. Attention à kubumanga yi. Ah. C'est yo Yahweh. Yonde mokonzi ya milimo ya bato. Yoshua. C'est yo Yahweh. Mokonzi ya milimo ya bato. Continuez au loba. Pour Zoloba maman ya esengo. Na sepela. Eza mambo esengo te naza pe na poso sepela pete parce que na vani na raisonner vraiment mingi. Na biso na mina bombango et comme quoi secret moko boye. O lobi na ko digérer ngoti en fait. Na o mona o lokwa na o comporter na mona o lokwa ndoto. Et mon le quoi filmer non il va tenir ni comme na papa bokilo oyanga la donna vas-y écoute na introduction na yo awa déjà pesi nga image ya mabe pour la papa nanga alors na ngi na yeba likamango za nini aujourd'hui que nga par 3 ou 4 chemins pourquoi papa tika le vanto ta solana ta mukis ah solana nga nini oya solana kino yebsanga est-ce que qu'on va faire tant solana papa
eza nini tourne papa na motu vraiment est-ce que papa na yo kotelimisa nga po aloba na nga ki alinganga ben je t'ai dit à cause sango je ne sais pas eza batindi ye azolinga apanza couple na biso azolinga tala ke lobi na kovanda na yo te eloko nini ekoti papa na motu po papa koma na niveau okayebisanga ke alinganga ngane na bongi na papa ngane il faut nazala mwasi ya papa na yo nakoki na yo te oza pose te na ndenge amonelanga na bolingo nga napesaka yo moto azomérite yango eza ye. Mais je t'ai dit, il fallait chérie. Et sous Kalibanda. Franchement. On n'a papa n'a raté. Papa n'a pas moutou yaba jéwanate. Les solo ni nyozobé la maman. Ma chérie par là, je vais me dire quoi? On a naïe bien. Et ça que on a papa n'a. Donc on a moi piquer pas. N'engé na biso. Mais si na niveau à marambozo ibsangati. Non, n'a aucun moté. Est-ce que tu es sérieuse dans ma cambrolo? Sinon, tu penses quoi? Qu'il n'a qu'aussi dans le bano vérité. Mais aux hommes, c'est ça? Oh, fâché. On peut inventer, mais je suis étonné. Moutuni nous ont inventé les Nous avons inventé les on a inventé les camo à Bongo. Et ça, pour le bénéfice, c'est quoi? Après, non, soit nini. On a conçu les camo à Bongo, chérie. Depuis que tu vas dans le on a conçu les camo à Boatana, baninga na yo. Combien de camarades notre tambola na bango, ba cousin on dit ça na bango té. Est-ce que n'a déjà na inventé les camons ou ya boyke, cousin on moko so camarade on moko a avancé nga, derrière ça lango. Ben si c'est vrai mais Sogi. Moi je savais que dans le banayo que so la na papa bino mais so oh mais mango bongo non comprendre notre chérie. Non comprendre notre na linga vraiment nga do na dina lingela ko non. Nga na bongi na yo té. Papa mutabongi na yo na ki mukolo na ye wana. OK. Omoni do va abandi bêtise. Omoni do va na ajoyo. A comprendre nga. Omoni ka do va zo célébrer akoya na isiko té parce que azana ba fille na ye azana makabu na ye ko azo sala. Ko se déranger na yo té. Papa na bino e bima na muloko na ya papa na yo. OK. Lelo lobi musika. Natali libota na ngai. Nanya kosunga moninga balobi awa baboti bakei okosuka wapie babosani nzamba baba. Chérie, ozobima boye olaki ngai te osiki dépense te eloko te. Si soloba qui n'est pas papa hein yende apeso mbongo ya kolia yenda banda kolobisa. OK hein? Tu n'es pas une bonne femme. OK, je te dis ça ouvertement. Tu n'es pas une bonne femme. Comment aussi il y a un problème dans ma maison, il faut que les piatres tu sais pas papa n'a aucun peu ces rapports. Ah, on le vit très bien. Donc toi tu ne peux pas me protéger. Tu ne peux pas me protéger, toi? C'est ma toute première fois que mon comportement est genre. OK. Il fallait une bonne là, ou bien il fallait qu'il garde un peu. OK. On le vit bien. On le vit bien, Manuel Liboso. Bien parler. Parce qu'il a ça en côté. Est-ce que tu as eu le temps de justifier? Tu as eu le temps de savoir si c'est vrai. Elle était, soi-disant, ma femme, comme tu as dit à mon père. Chérie. Hein? Ne m'appelle pas chérie parce que ce que tu as fait, n'a pas d'accord dans côté. Je te dis ça. C'est défendre pour te se retrouver, puis on va ou comment? On va se les jours on a la terrasse. Écoute, je vais te dire ceci. Tu es la femme de la maison. OK? Tu es ma femme. Na honora yo, na bala yo. Tu ne peux pas te ridiculiser, de rabaisser si bas, parce que mon Mutu. Tu laisses ta maison pour que nous sommes. Tu trouves ça normal? Maman. 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 En tout cas, je regrette. Je regrette beaucoup. Oh, regrettez par rapport à nous. Tu peux tout faire, mais sauf ça. Je regrette.
Mais ils ont le même langage où ils ont les jours pour ça qui n'a la fille wana. Aux amours si Andako va rester à la maison. Au Kolanda or que ngana bande Kolanda. Moi j'étais des passages. Au Kovana na makamunte que na lieu public tout le monde a mona. Hein quand même na ça mon tout. Il faut créer des ordres, c'est ça. Est-ce que on est acquis des ordres? Les acquis des ordres. Après na celle des ordres na qui c'est pas papa alors. Tu m'as vraiment déçu. Au PC valeur, non? Au PC valeur. Non, non, plus sa valeur. Au PC valeur. Au PC valeur. Parce que au tellement d'émotion là, au PC valeur. Vous en avez au PC valeur. Attends, adresse moi non, je vais rentrer. Ici, c'est pas là. Allez. Hein? Je n'ai pas dit ça, mais tu as mal agi, tu as mal fait. Et puis à la prochaine fois, si tu oses répéter les mêmes bêtises, je vais te foutre dehors. Mais quand même, il y a non, pour l'unité. Oh, ils ont pas mon ayo. Dino la za mwana na yo. OK. Ale mwana na yo. Semeki na yo. Na ibisa ko la ma na ba ale ki nanga baza na poto. O balobaka ashili ba saula so motro docteur azana poto. Nani lisusu. Bana na ngai baza bana kasi na ngai. Na bia sili ba saula so motro nde kuna ngai. Shama mundai. Leki na biso asuka. Baza ibele na poto kuna. Mais bien sûr oyambanga. Yokoma ke oyo mwasa mwana mutie ete bolingo na ngai eza ngande yo. Mwana nde kuna ngai ya mwaso na trésor kama. Oba bienga ile vrai trésor kama. Mutu moko bie babwaka ka ibongo papa mi. Yo ka epe oka mutu moko bien trésor kama. Mutu moko bien les vrai. Yoana susu mwana nde kuna ngai. Yo mo soku ye sutu la taka numéro combien? Bon, il a pas de katana. Mais ça la cabo, il y a marqué. Bah ça un poteau pour la canne. Poteau et mon ami, poteau. Il a bon goût. Ah! Aya moi, moi ils aiment casser. Désolé mais. Kota. On a moi il boit. Solo là na. Pourquoi solo quand tu as moi il boit yo. Yo zela na. Kota. Zana je l'autre pas me reposer. Kota na ngai. Fâché. Comment yo la moto avant là na zo yibiso vanda wana na solo na yo. OK mo ko tambala moko na chambre là. C'est parce qu'il y a non. Papa. Makoda wa. Fâché. Soki batu batali yo zambi nganga tata na zana na tayi nanga. Olanda ki banoko na yo. Uzana tayi wana banoko na yo uzana tayi nanga te. Ngana sa ko kana conseiller yo na kumisa yo moto. Uza usala te na ndako. Tu me ferais absolument rien ici à mon maison. Ba charge ina ni yo joke no kujawara ba charge wona ya ajina yo. So di kambe kuyi. La ligne sous na mona kabana basi ba yeka kuruka yo te. Fâché. Si tu m'écoutes pas, moi je t'écoute. Na basi na suki wana. Ndala bini. Non, papa, au bimana, on est aussi ici conversation. Oh, là c'est une chose que surtout moi, moi, je suis mon yawa. Fâché quand le bloc. Pour quelle raison? Raison? Mais quand même, vous êtes adultère. Comment vous êtes l'adultère, Nayote? Tu es encore jeune. Vous savez pas où je suis quand même. Naza adulte, après, Nazo est jeune. Non, papa, l'oba n'a pas eu vérité. Que ozo empêcher la dona aya awa parce que yo comme na posa na ye olingi ya comme moi sina yo. Est-ce que c'est normal vraiment? Non, yo sali papa. Ah, bah fâché, ko fâché ngate. Ba so que nous yibi so que ngai nana yibi so kamane wana. Yemo ko muto yo lingaki. Papa, pourquoi okoki ko sala na niveau yo? Zila na ngana vana. Olinga mwasi ya mwana na yo.
Au moins, on est propre. Et ça propre à ta mouquette. Bolingaka bolamu te. Bolamu nini papa? Mwana mwasi wana kota mukolo mususu anaza kokangila ye. Na lobi na ye o ninga na yibiso yango na baka na ye. Ngaki no kulinga mwasi na yo pona kenda yo. Fashe soki na moni mwana mwasi na soto ya pembe kaka na pango. La donna akoki koko c'est là o makambo te papa azana pouvoir wana te. Na yebi mwasi na nga très bien. Na yebi éducation azana ngo. Soko sala ba jeune ye ne nga sala nanga mais comment tina niveau na hote. Avant les cambos, il y a inventé les cambos. Mais non. À respecter papa battu. So combien oh ya osaka papa nanga. C'est que c'est vrai Oliga qui est. Mais je vous pose la question papa, pourquoi? Au salakiam. Benga ina téléphone, tout n'est choqué na lingaki. Non, benga été assez bisakinga ou bien alobaka mo awa nanda koyo. Ka pe place au vandi. Bon, ozana iloko oza ku bombilanga. Na bombelo nini? Yo, oza iloko. Na bombelo nini? Papa basi baza ebele. Nga na tinda ka ote ke lokola maman za kasute, yo tika la bozo mo cité. Na tinda ote? OK. Foto mususu yo ya zo mo sinanga. Toko mangana o bambanda. Tu m'agueules? Non, tu m'agueules? Ben non, droit voilà parce que oh yo ça les a bêtises. En droit? Ouais. On sait bêtises. Foto balabala wa kanga yubi ba yukate. Ça va yo ke oza sonia nani? Soni na yo? Soni na yo. Soni na yo. Oh, soni na. Yo ko papa na nga linga mwasi na nga. Yo ko kamata mwasi na yo kamata ngana bana yi. Oh merde. Ngam na pesi yo ye. Tu fais café. Na pesi yo ye ou café. Papa, on ngo sali. On ngo so raison na ngekoma yo. Oh non, on peut pas accès wana te. Na sa so ba. Ngana ko peut pas accès wana te. Soki ngana moni mwana mwasi wana awa. Ya pembe wana. Ayate parce qu'a accusé yo hein. Au kanisa ki moi sur a sala ba bêtise na genre wana hein. Au kanisa ki on di mayo. Lelo ko sa. Nga ba fille ebele ba komo linga ba papa bibiba. La donaza mutu. Ya buzoba ya bon monter papa. En tout cas, c'est respecté. C'est respecté. Non, c'est numéro n'a été. Pour ça, on continue à avancer aux euros ça là. Moi, si y a papa, ça, moi, si y a papa. Moi, si y a moi, moi, si y a moi. Si jamais le papa, il y a comme ça, moi, si y a moi, à comme ça. Comment moi, il y a comme ça, moi, si y a papa, moi, si y a. Natali libota nanga ye nani akosunga moninga balobi awa baboti bakei okosuka wapie nakomokoma na suka papa naza naza motema depuis napesa rapport papa tala ale boye ala etambo neza isusu bien te ala komi na bamakango osala réaction mon côté nini te nayebi te papa mabeni onga na sala ale obe lisumu nini onga Esther na salaki depuis nga na tama kona ko kopesa rapport ya ale ala liaka biloko ya maboko na ngate ala solisaka ngai te même ata bilamba ya ale olata so na simbi yango kena repasser na ponela mobali na ngi lamba oyo okindili nango musala papa ala ozwa bilamba na obwaka on escalier au bando ganga na chambre kuna likolo na lingi te do lokwa mutu moko alotaki ngai papa na komokoma na suka donc kisongidi la ndengi yo yaki awa na ndenga na benga ke na telefone na yebiso na ko buyebisali mbala moka bandi kusigila yo papa isa makambo ya lukuto yo mambulu bena ya lukuto bien solo papa seke oyo solo la ino lobaki ne mabe ya mwana peut-être na kuno bale mabe nini na ibisi Alain baki makambangu na mufekite Alain sokulambi nzunga madesu nzunga madesu za kulia uza kulamba okokuweli la te susu ulamba susu pondu po ulia po oyo libosuna misilite na pesi ba prophète uza na mwasi na ndako okende kuluka mwasi mususu na libanda pourquoi et puis moi ça makango azalaka chez la lakisi endenga kubo na ibite po mutu na mutu alezona kana ndengi na ye yo aza mobali na yo pour le meilleur pour le pire na mabe na malamu uzaka kana ndako wana sikoyo kukibotika ndako obe osala ni papa kokate papa est-ce que vous comprendre ngai que
nakomi na suka eza ke na supporter take mwasi ndenge yo lobi ke pour les meilleurs et pour les pires yo za papa nanga makambo bwino koki loba mwe pa na biso te papa nakimela ke pa na yo po yo na yo nde tosola ka malamu zo anga kaka lokwa mwana yo na okende papa na bino kasi lokula yo kokati olobe pa na biso papa ko lobe pa na biso te akasi uza kubatila libala na yo te vanda kuna eloko moka mabe kusala ezate tala lena ko kuzifeye soki na komi kune kuzifeye te papa yena ba yuko tule mi apena zifeye ngapa na nga mwana kola kate okumela ni mama milote papa na kia chance vraiment pour ce que le baki ndene ebite nga na zo mbonga ngo wa oyo kusombela mo masana ngo kumela courage hein papa na kina nga priere merci ala pesa nga lisusu atambongo te na ebite soki na osala ndenge nini so na vivre ala kupesa mbongo te te papa tika na mbongo na ngana kati awa na église te awa na église za musika te papa na okoma na ngai ça na fait valeur de l'église ni église de réveil kaka papa église de réveil ok église musuku ba ko kupanda kana mabala ya bato kaka babosani nzamba baproje yesu aza na proje na ngai yango seyo yawe mokonzi ya milimo ya bato seyo yawe ondima kokufa mpona bika yawe seyo yawe ofuta niongo mponga na bika seyo yawe yawe ayaya ondima kokufa mpona bika ya mwana ndeko atabalakeli Mais chérie, je vais te parler, non? Non, non. Chérie, c'est comme si mon nom a été. Hein? Mais maman chérie, je ne suis pas une très bonne femme. Pour toi, je voulais m'excuser. Je n'ai pas hâte de me caquer. Je sais qu'elle a monté mon amour de sa mère. Je sais qu'elle a poussé répéter les sociétés. Je sais qu'on peut exprès. Chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi de te répéter sous tes. Non, non, quand on a un comportement où tu es à côté, tu es à ndako, tu n'as pas pembe au longwe, au yé kotoyo, na ebité, ni nyango oizo koma, poto koma tina ba niveau hein? On a une réponse à yoté, na une proposé ba question té, na une chérie. Est-ce que tu sais, et là on sera qu'il y a une réputation à mon abattu. Oui bien, non? Tu sais ça? D'abord on salit personnalité nanga, on peut une réputation à mon abattu. So pas dans la fiancée naie, so pas dans la relation naie, bah yoki qui allez abimaranangai. Toi tu trouves ça normal? Puis tu viens, chérie, pardonne-moi, et qu'on s'est répété sous-souté. Oui. Et réputation la fille. Oh ça, non. Hein? Vous croyez que t'es un coiffé à l'obara, maman, vandara soukara na balcon. Vous croyez que Aza malade? Mais chérie, j'étais malade qui priait. Je ne savais pas qu'il y a eu Vandi côté. Attends, mon gars, la Vandi. Il faut s'aimer des ordres. Tu ne peux pas passer me dire bonjour chérie, tu passes. Moi je vais comprendre que moi c'est dans mon gars, je vais te suivre. Donc tu ne peux pas faire ça.
De toutes les façons, moi je ne veux pas de problème avec toi. Mais je vois la réputation de la fille. Je n'ai pas de problème avec toi. Allez-y, mon aïe, c'est un pardon. Le kaki. Est-ce que moi je la connais? Là, c'est là qui trouble là, non, qui est. On pardon. Chérie, est-ce qu'ils ont c'est simple. C'est plus simple. On a terrasse, on n'est pas dans Bango alors. Je ne sais pas. C'est que pardonner, Ngate. Ok chérie, je te promets que je vais le faire. Bonjour papa. Tiens la profite. Comment tu as pu y aller Tchawan? Il y a le col commis où il y a beaucoup de makambu pas il y a moi no yangai. Kenga na linga ki yo malheur à toi. Yo pona sala yo kanai. Na kubanda na titi. Oyibi baza kubuka ba tete wana ngamu tunatinda ki gouverneur. Buka ba place nyoso yo basi batambola ka mikusi. Yo papa nga tabla ni na mona yo na mopono. Partout oyo nga na mona yo petit mboa, petit chien. Petit boule. Tu comment na niveau kende kulia mwana. Ya mwana ya muke. Yo ke no coach nga makabe pa na yo. Nga na zona niveau na yo. Nga na ko kulinga yo. Oya sa mwana. Traiter moi aussi na mboate. Hein? Pour traiter mboate. Ndako sa wana tellement. Na sengyo pardon. Na tikala ko mona yo lisusu awa te likuluna lupango. Chambul. Voilà ndo tapé à côté papa. Oh numéro nani? Tapé à côté. Oh numéro nani? Voilà. Yonga na kukutana na yo. Oh numéro na yo yango. O wanga na kiti papa. Oh numéro nani? Numéro ni. Oh pesa kiye. Yonga na pesa numéro yo. Numéro soki na makango no ni na imana na soutien. Oh numéro na yo. Oh numéro na yo. Oh numéro nga. Et bon numéro na yo za nani? Là on numéro na. Tu vois? Okubi zoba ya mwasi. Zoba ya pitbull. Mais papa bino penza. Ça va calmer. Ça va calmer. Na mono lisusu awate. Na lupango kukota na yo te. Et pour na mono na nga na balabala te. Wana papa na awa. Papa c'est parce que respect oyo azaki opesa yo yo mo muto belisi yango. Tellement. Reste là. Reste là. Bon, reste là. Mets-moi debout. Reste là. Mets-moi debout. Yo mosé au télémat. Assois. Nabi hein? Assois-toi. Ozo ngate. Ozo ina. Ozo ngana. Ozo ina. Ozo ngana. Oite na robunda na ye. Hein? Oyo zo ki tana yo ya oyoka ye ki aolinga yo. Moi je savais pas nga na moni le quoi pas bokilo na nga. C'est altu ba bokilo. Akomi mbanda. Akomi mbanda na nga. Bunda na nga tata yo bunda na nga. Akomi mbanda na nga papa. OK. Taluna chimisi. OK, tu parles pas. Ça va. Non. Alungula. Kolana no. Oh ya lingi no kena na sika. No kena ko tsuka. Pesoni. Lokolo kumina dego. Comment lungisa mwana ngela lamba bunda na ngai. Ah. Oh. Fâché. Tu m'as montré qui? Tu m'as montré où? Tu m'as fait mal. On va m'en faire dans la balade. Ah, sonité. Reste là. Non. Ganga, l'obapé, l'ikamango zanini. Donc il va yoka. L'ikamango yo sa les zanini. On a comme un niveau on les lamba, niveau sonayo. Non. Tu vas bagarrer avec moi? Tu fais ma bagarrer? Pourquoi? Lâche-moi. Et bon, Simbio. Ok. Non, Simbio. Micro-news. Viens, on part. Il y a un keboy. Parfois, une semaine, tu as mon éloigné dans la tête. Tu vas bien en attaquer, tu as tout samate, tu as le bateau, on a moi, Otoki na opé. Omo to se maman. Omo salé la mato bundana yo, omo normal, yo papa na ngolingi mo sidanga. Ine mone bo lukela bana. Ole o mi kiti sozo mi kitsate. Nana kulisana yo nani? Oh, ça les a bêtises. Ine mone bo lukela bana bila ngala mwana ote.
Yo, bima na balabala sikoyo. Yo, teleka. Lungula namba. On part. Lungula namba. Merci. La boutique là, jamais. Oh, voilà, on lance des défis. On voyait. Pardon pour la bouche. Ça va. Et là, on y est un peu là. Kobanga bangate. Ata balandiseli yo baloba na famille bien-aimée. Kolega lengate. Likolo maloba wana nyonso mabe. Yesu aza likolo nango. Waka miso likolo bien-aimé. Oyoka mongongo na nzambe. Seyo Yahweh okonza milimo ya bato Yahweh seyo Yahweh ondima kokufa mpona bika ayaya seyo Yahweh milimo ya bato okeli likolo. Bonjour Nino. Aza nyongo kuna makambo nyongo ezate bengela male ale zela yaya ale nga mutu pe na ni ale bima aza libanda likamnyo sola nga na sola nayo yaya fanda melama ya bio yaya melama ya bio ndo isa ndukwa nzambe mutatinzi yo ale tomo ko bonga ma ona bonga mapuna ya koluka yo ale yaka la zati yaka zati yaka Usakana kanda. Usakana kanda. Ale! Ya limbis azate aki musala. Loba makamnyo so loba na telefone. Poso usakani na so beto amu bana yo kute bimbe amu. Ya kosi. Ay kiso de sa so ko lobi bien. Loba makamnyo so finga na loba wana te ya makamnyo so loba na telefone. Na ye apolo bana mamu. Kanda ya limbis. Poso ko mani lelo. Usa tuno ne ale ngo ya kutana teto ya ngai. Sio oyo te. Pe mutazate ana bibe ambwa za te garda za tina ko beto avana biyo beta na unga ito ngamba pamba yaya limbisa. Na ye loba na makamnyo so finga na eloko na ngena na finga kiyote. Ko bonga maona bonga mapona ya koluka kuna na terrasse. Na ko singo molimbisa. Limbisa ngai. Onyoso to likana kiwana ezaki ka kanda. Omoni papa ale na yebi aza cadre na yebi na ba comportement ya kovanda na ba terrasse te na ba fille na yebi na ba comportement ya mabete ya omoni na silika kibongo mais limbisa ngozongela lisusu te limbisa peso kutena mobali na ngai oyebisa yekene singa ke limbisi oye mo pa ebisaki ngai ke bi oza na oza mwasi na ete alingi réputation na ya yo ebeba te par rapport à ba bêtise nyonso to elekana. Ah bon? Ngande mwasi na yebita sela nga terrasse wa. Ngande mwasi na yo ka mwasi alinga mingi tche tindio singa bolimisa tindio pamba te parce que amekina musala na o asala ka ebeba. Bangana okende tina gouvernement kuna na kota tikuna na osala kelele yo ko osala ntenga na osala mo. Non salon yo na ekebisa bino mibale na yo na ye tanga zo na poka 27 biseko acha mtu à l'aise na gérer no batanga ba client na ngam tout pasi na gérer su couple na mino mtu pasi yo zo bota kutite ngana to longoli bazemi 7 mama sambe na nzambe lugande ko bota mwana tika ko kota na vina nga abelinga kote ponde na bo ngana yeli na sabu ko to longoli bazemi 7 alinga kote boza salto a solo. Oza solo yaya ba citron za nango moins de $1. Et ba 0.4, ba 0.2, ba 0.1 ba citron. Pour moi c'est ngubale ndenge nini. Yo ba zo tika ba bino ba zo ko luka biso. Ngana ngwe, haza soutiente. Mais toujours propre. Ata moi inde zo tokisa bo ngana ko kota ko tele ko luka solo ezali. Biso na kebisio, peye bisaye. Et puis mbonga la kenga pasi mona bien na ke Dubai yebiseko abenga ngaye bisa o confirmer na ka yo tikela. Onga vanda. Mas le 8 mars na pour fête on a Dubai. Osaka na kobosa na te so ba yefo signaler. Sinon te oyeba.
awa lelo lobi mosika natali libota na ngai nani akosunga Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, quoi fâché? Vous avez fâché? Oui, papa. Voilà. Mon bain n'a pas. Je vais fâcher l'île. Je vais ça fâcher l'île. Je vais vous côté. Aku laksanga basi boni ndako. Ya luchwa ya kawa ya pembe. Mususu asa. Tikanga nazo kuba makamanga. Zila yindi kuza kuzila ye tikanga na la s'exprimer. Ya kuvana kitu tellement uka. Oya pembe sisi na makamanga yite na pekisiye. Moko utako tona langi mbango asa kuyukati. Ye mususu ya munene aza kuyawa. Et pas facile na kupiena ndungu si lesbien ndungu basa kupesa na babizua na gangeliye aya kuzwa pitbull mbona uti kulia mwana bapi na njiri pitbull na pekisi yao na gangeli na bimisi ya lingite fashe alingi nini na vina ye c'est que fashe za na malade azo kende kukabula parce que mwana mwaso na koya nanyo ya ngimao mwana mwaso mtu kufa na maladi wana ya mabe baza utambola na ye maladi facha mama nasa kubanga muko na bina yote vanda wana zilaye facha solo kilanga makamundinge ni maladi mususu na kutetango esenga kambongo ibele asana gomu asana syphilis maladi nyoso na kutaya wana chambre facha kendo hospital njoke baby ok oye kuyela yo fâché dango kuyela basi nyonso yo zongo na vie na yo okokata vie naza kuluba na yo te s'il te plaît zila moto oza kozila trop c'est trop fâché trop c'est trop oliki yo motu moko ozala na basi boni bakandi yo na mwasi ya bato wana ndako awa epai oza kokende kosukola motuka awa mokolo mwasi akandi yo na salle d'intervention bakomiso ti pembe na prison beba fashi olingi nini c'est que kokabula maladi na basi bele fâché yo otusambwa fâché mama so oza kozila ezila ye yebi te soki abimaki soko ya ye me naza siri te aza na ndako nakinanga papa soki okende oke nga napesi message wana bala yo naza mobala bolole comment on peut s'en respecter hein donc on s'engra pardon voilà on rassurer là que vous que nous s'engra la fille là pardon OK kuno ko finga pour la deuxième fois ozo lukani ni epsanga hein ozo lukani sambo na sambela ka na mutema nanga na tikali kutuko keluka tamona mwasi wana tayaki awa yuke musala na bando bunga makona kikuluke na terrasse wana siko lobaki mo sona ekokota nazo luka ala sawapi lobama kamyoso to lobaki na ngai yeyo na ye na ibisi na biya ezaki kanda limbisa na ozungela lisusu te ayetia na ye ayaki awa papa nazo luka aye awa na sens na yebite mais na mukako na moneka nzambe mutatinzi yeke na senga kaka pardon ke na ke luke kuna mususu zaki na kanda bande kule bakosangira nga bakosala nga pe mabe tango yake otala ki bien oui ne otala di koloti na se très bien ça mukuse boye mukuse ya talo moni yango ya talo oui comment ça elle est jolie plus que toi hein et en plus à respecter nga makasi le rôle yo lukaki a confirmé la vie d'anga je te dis maintenant le rôle yo lukaki a confirmé la vie d'anga je te dis ça ouvertement na vivara na ye ah bon oui ce romoni ça ne va pas ok ce romoni ça va tu restes mais na ye
parce que ils ont bêtise au sala n'est arrivé biso tout comme à niveau haut et pour apprendre yo le rosa moi ça liboso au se respecter. Machiavelli Record Studio. Hey, Kani Del Sol. Pona nini kokanisela moningano mabe? Pona nini konyokola motema motolingaka ye? Bebe nanga ya motema ye. Moninga nanga na bampi